Hey, ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimio sitena yo ekomi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitangwe HP Media sitangwe kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot qui te connaît comme ça là EHP Media site kitoko EHP Media sitoye vimba EHP Media sitagayar EHP Media sitagayare EHP Media site kitoko EHP Media sitagayare Edo Amani Chansi Amani Pista Papa EHP Media Ngalingaranga EHP Amani Chansi Amani Pista Papa EHP Media Ngalingaranga EHP Mbote na balandinyo soya EHP Media partout dans le monde bisika bozwa mi vraiment nga wabino Manela ici la diva la Benjamin de la presse congolaise na pesi bino vraiment ba meilleur ve na bino pour te boza ebele vraiment o bolanda ka pe bolingaka EHP Media et na pesi bino ba meilleur ve na pesi bino ba bonne fête déjà parce que nabi ki bozana ba préparatif ba parents bozo bongama déjà pour na ba cadeau ya bana et bozo préparer déjà hein suka ya mbula kaka ndenge ezalaka quoi nabi ki vraiment ba mitou et c'est comme bino dépasser ba course l'équipe hein to linga rappel que c'est détendre moi pour ça la bien parce que détendre peut contribuer à la santé tellement stress ce que l'équipe leur au monument ba divertissement mususu ils ont salo bien ils ont réfléchir mais moi et puis ils ont pensé le sous ma casse vraiment na cadre kaka ya la découverte ndenge la Benjamin na la rabino kaka ba news ndenge la Benjamin na kotaka koka pona ko la kisaka ba réalité oyo elekaka na kati ya ville ya Kinshasa lelo chose étonnante na kati ya la Kinshasa la Benjamin Manela ici au Nazali quoi na cadre kaka la découverte na kutama kina grand maman moko j'espère que les bablo mour les rare na kati ya ville na biso contenu ya condition ya mboka contenu ya alimentation contenu ya makambo belé bato ba komaka ba âge wana pe bazala ba actif jusqu'à 7 points donc vraiment tout ça na kati ya malweka nous avons quatre malouka tout outil loin na régie j'espère que bomoni ba image ndenge ba la kisimino pe na régie bomoni entrain na biso ndenge ezala que moi passi de la moi encore sommet tellement to pona musala ngo tellement to zala wana na souci ya ko la kisabino nini oyo eza important et pas na bino yango to kotaka kaka to yaka kaka toza awa lelo na maman Gabi oyo Gabi kiwewa donc chose étonnante mais vrai azana numakasi azosala bilanga na yeye moko na 93 ans d'âge azosala bilanga na yeye moko beta moi le solo to linga to yeba secret ya maman Gabi eza nini maman Gabi azana besoin ya soutien azosala musala ngo pene sengote parce que talaka conjoncture ya mboka donc lisungi pe ekosala epe bien talaka kana age na vraiment yo muto ko sungaye oko senga avo sungaye ko bisa nzambe na koma na age ya maman Gabi po eza vraiment facilité eza pe donner à na mutunyo sote ko koma age déjà nazo poussa na vers maman Gabi bon mona ekaka ndinga zo ngumba ngumba mina kacha musala na ye mozo mona na belle sœur na ye na petit fille na ye donc bazala kana sengolaire ba mona ka grand meme na bango la musalo yo parce que yango des osala ka déjà maman Gabi toye pa na yo te bona bita biso bakara boye nga yo te na beti bino gara te nazali kaka wana bilanga na ngai na biso na ba mona nanu maman Gabi
La diva a kosa te manela loba ya solo na sure bino ke so bomoni boyoki yo loba bondima te na tuna ye moko na age na ya na ngoni Maman Gabi est-ce que bande ko nyonso bazotala biso ko yeba age ya Maman Gabi aza na mbula boni ngai na botami na 1924 le 15 août ti sikoyo na 92 nazali nangu na mbula boyoki bino moko 92 me botala ye kaka azo sala bilanga la ye azo loba bien maloba nezo bima bien atindaka mutu te o salela ngai Maman Gabi mekana nokopesa balanja EHP Media bazo tala biso secret ya Maman Gabi eza nini po Maman Gabi akoma tina age oyo makasi boye po to yebi na mboka na biso eza mo eloko moko ya rare komona bat ma mama ya age na yo kosala pe musala ya makasi boye secret ya Maman Gabi na jeunesse na ye ezalaki nini po Maman Gabi akoma tina age oyo boye Maman Gabi azalaka na ye bien bosala na ngai kosambila soki yo olingi kokuma mokolo kosimba kisi te kobuma muntu te ngai nasambilaka kaka mikolo nyonso nazalaka na katolike babatisaki ngai ya moke ti nakumi na 8 ans bapere bamemi ngai na mission nake kokota kuva ti lelo nazali kaka nasali mwa misala mike kobokola bana kosala musala ya kubutisa bato bamama baza na pasi ya kubuta na butisi ye na hôpital ya Gungu kuna na intérieur na docteur Fesrel soki Fesrel ya kufa te mwasi na ye Liliane madame Liliane azoyuka ngai na poto Maman Gabi o tukemisa biso ki o sala sage femme o babotisa kabasi j'espère que moi et le Congo pays to komi ba normali wana et comme moi trop mikolo yo système ya ko changer bana système ya côté ka bana na bino ba sage femme motoyer aza na mbongo peut-être azobotaka bana basi ou mibali aye apesi sage femme muto botisi mbongo pour changer sexe mususu azumwa na mutu mususu apesi mususu ko mona tout mona ba mabala ezokufa lelo belé mona mususu ke baza groupe sanguin moko na mobali ba ko bota par exemple mwana ya SST mais tellement ba changer ki mona na hôpital bota mwana SS et créer les bango ba problème est-ce que na série ba Maman Gabi ba sala kapé ba makambu oyo ezalaki o sala ki yango te soki yo sali yango na ntango wa leta akangi yo obutisi muntu mabe akangi yo oke na tribunal obutisaki yendengi nini mwana kufaki ndengi nini elifo samba docteur wana akutuna yo na ntango yo ozalaki butisaki mwasi wana ndengi nini yango abomaki mwana ezalaki mibeku makasi na flama Cher internaute, koka moi bozo ka Maman Gabi ndenga zo loba clair azo pesa ba réponse na ye penda bien donc ezo lekela ngai komona koko ya age oyo a se rappeler na ba makambu ebele ya kati mais eza kaka ndenge moko alobi ko sambela e nzambe kaka nde muntu akoko sala ba biloko ya boye Maman Gabi to continuer tout son masolo debi ke Maman Gabi ya balaka azana bana conseil nini Maman Gabi ko kopesa na bilenge poto yebi mabala ndenge na bino ezalaki na ndenge na biso sikoyo ezali différent na tango ba Maman Gabi basi banda ekozwa libala ndenge nini pe lelo oyo mabala ngo ekomi ndenge nini na bilenge biso tozalaki kozwa mabala soki mobali alingi yo olingi ye otindi ye pa ya papa tozalaki na kati ya mission soki mobali aye kutuna yo asengi nzila na bapere batindi ye na bamaser bakubenga yo kuna na zombolo tulambilaka alobi yaka oke kuna na baser atelemi supérieur azotuna yo olingi mobali oyo yo olobi ngai nayibi ye te bo yo mobali olingi nini nalingi yo mwana mwasi olingi ngai mwana mwasi okumi na bapara na ngai bapara batindaki ngai na ya kutuna yo soki yo olingi ngai soki nalingi ye nayibisi ye azunga epai ya bapara na akenda kopesa bamasanga bongo aya kozwa ngai na libala ezalaki teke babala okende okota lubi ozunga awa lubi okenda awa ozunga awa te libala kaka yo kobala mobali wana alingi yo soki alingi yo pete amoni yo forme yo ozali akokenda koloba na bapara na ya lubi namoni mwasi wana aza kitoko mingi te nakobala yete Maman Gabi oza koko oza maman j'espère que obalisi bana obalisi pe ba koko toyoye bana muke Maman Gabi aza mutekolo ya province nini na province ya Equity na Bandundu
bandundu na carte ya découverte toyeba lelo pena bandeko ya bandundu so babalisaka ndenge nini. Mama Gabi azana me kosunga biso mwa muke soki na bandundu libala elekaka ndenge nini. Mama Gabi nazongi na mutuna na ngandi na lobaki kaka ke toyebi ke ozali koko ozali mama obalisa bana obalisa ba koko o assista pe na mabala. Est-ce que Mama Gabi ko kosunga biso mwa muke ayebisa biso comment libala esala makepa ba bandundu étape mabala bosengaka nini mabala ba condition na bino ezalaka nini? Na biso toyalaka na libala na biso soki mobali ayi kutuna yo ndenge wana alingi koya kotika bambongo bamasanga tosengaka mwa mbongo muke na libala ya batata basengaka ntango mosusu ekoma ya $, soki $10 so nani ba combien ba $1,000 14,000 ale sikoyo na ba noko bakosenga ou bien $300 soki combien ale sikoyo isili bapesi masanga bakosenga na kimbundi ya mama kitambala di papa bon nini lisusu mouchoir de tête ale sikoyo na couverture ya kulalila bon nani nini 17 oyo tata azalaki kosala bilanga pana kolesa ba mwana na ye bo sikoyo makambo nyonso esili na banoko baliaka muke na bapapa balekisaka kamwa mingi po papa amonaka mpasi kotangisa mwana kobokola kolatisa makambo nyonso wana yango wana siko Mama Gabi toyoki ndenge olobi ndenge esenga makamboka mais awa na Kinshasa lelo tozomona mama mabala ekomi eloko moko ya pasi. J'espère que yango pe ezosala lelo ke bana na bino biso bana na bino to bala penza te parce que vous nos parents bokomi ko exagérer na la facture na bino. Donc je sais pas ce que ezaka ka Kinshasa yango nde ou bien ezaka ka sentiment obino ba parents bokomi nango parce que tozokomi komona na la facture ya mariage papa mama bokomi ko tia ba groupe électrogène bokomi ko tia ba congélateur bokomi ko tia biloko moko je ne sais pas ce qui a kaka passe ya famille de mutu ezotinda même biloko aloko bokokai kosomba ngote na bino moko bo futisa yango mwana mobali ya batu ou ba msoko mo azobalisa mwana selon ba classe mwana sangi mwana nga za licencié mwana nga za boye koko Gabi ko loba nini na baboti ya bongo o bazosala bazoposer ba acte wana baboti ya boyo soki oyali na mwana mwasi ntango mwana mwasi akotula na ndako likolo na mbongo mingi bosengaka na mabala ezali ndenge wana te lokolo ozoteka mwana libala pe kufaka te lobi okokende na bukilo akuserviri yo mwana akuserviri yo na ndenge azali na ndako ya mobali na ye meboli akambongo te lokolo ozoteka mwana na libala wana lokoso. Chers parents, boyoki ndenge ko Gabi ya lobi biso pe oyo to bali te main tozomona yango na bandeko na biso ezobangisa biso pe yango moni libala mingi na ba jeune komi aller retour bana basi bakomi kokende bakomi kozonga parce que pourquoi mibali bakomi komona ki bazosomba basi tu vois eloko yo sombi ozana pouvoir ya kosala nyonso lingi likolo na ye tandis que eloko oyo yo mérité c'est différent libala nous savons que ezaka geste na tango ya kala un symbole ba mungwa ba almet ba café ba nini tout justement pour vous faire croire que signe ya reconnaissance que mutu alonga na famille oyo na famille oyo donc mobali lera azui asali acte bongo azo respecter moi sina ye parce que azomona que non considération aux familles moi c'est ça qui est maintenant vous quand vous exagérez na biloko na bino boté ba congélateur boté mobali amoni que non na sombi na bali était donc moi na bino d'office akiko souffrir na libala parce que mobali akozala nyonso oyo alingi sur moi si wana et tozomona moi c'est clair okenda ko supporter te libala sali nini et koufi bokomi ko luka wa okende église uzonga be non c'est vous nos parents de bozo tchepson erreur wana bino ba boti nde bozo tchepson erreur wana na ba facture na bino bokomi ko bali sa biso c'est na ba classe otangisinga lelo nga na za licencié eza mobali te mutalinga za licencié ce sont mes parents ba salengo pour na valeur na bango parce que quand je travaille quand je suis ici dans la société c'est leur fierté que botangisa moi na bino moi na mamente est licencié oui mais ils ont que vous à charge wana vous foutez ça na moi mbala ba tangisa que moi na biso classe aboy to so que moi na biso même bino bozona na biso na poto bozona ba petite douane eza na mabale be na poto to so yo ka ba pelle mibali bazo ya ba vacances tout le temps il y a de rapports pour na basi maman soko lingi mwana wu mino kine maman Gabi a lobby maman Gabi lelo 92 ans d'âge tozu maman Gabi lelo pour apesa bino exemple oh maman Gabi azoloba yango nde sali ye tia comme na âge oyo azanango
ndenge abalisi bana na ye ndenge atamboli na se na moi oyo nde bomoni maman Gabi azabwe yo oyo lingi oumela la vie yo oyo lingi osala makambo malamu yo oyo lingi ba explorer olingi makambo ebele yo mama yo ndeko landa exemple à maman Gabi. J'espère que mokili oyo ekozala malamu pona yo oko quitter yango jusqu'à ce que Nzambe ako décider que o quitter mais soki yo moko luki na ndenge na yo ah papa to kotia yo rip avant Nzamba lo baki c'est ton temps maman Gabi tozo continuer kaka to komi na biso pinda mwana suka mais bandeko bazolanda biso bakondima pena te to linga to tika maman Gabi mwa muke na bilanga to mone pena ndinga zo balola mabele to mone pena ndinga zo sala po peta babaka telema kina ye kaka ako kanyo sa bilanga to ozaki kaka ya ko telema to mona penda maman Gabi na action ino na puto bozo kusumba ngundunda yango yo matembele nazo osala wa ya pete ya kisite tomati kaka na mwa batomatu yangu wana masiete na sali la kayango yo tomatu mama ya 92 nazo taka wana ko lelelo kwa kosala ezate le gouvernement ministre Sunga au gouverneur sala soki ndenge nini mama ya 99 ans 92 ans pas s'il vous plaît elle fait ça tala atekaka awa kuta uto sala vente na ye matembele na ya teki batu ba uti ko somba bozomona kaka ba makolo ndenge koti tala na mama boya sali mwa mukala nebe 11000 zoba ba pondu ba biloko nyonso ba masangu nyonso bozomona eza œuvre ya maman Gabi ye moko mutu asali asala ngona mutu te mutu a forcé te donc pour vous dire que le travail aussi compte à maman Gabi nga personne na monde ko sosola mwa muke musala opozo sala matel moza apte ozana mouvement yango peso pesa osu makasi yango wana soki na sali te na lembi nzoto bongo soki na sali boyo na teki tangu mususu lokola boyo na buki pondu na ngai okomona 5000 7000 na mukolo bo kaka na makasi na ngai oyo ndenge na salaka boyo banikala kusala ba matuta ale kusala ndunda na likolo ya matuta kaka ngai moko te bukilo na ngai azali awa asalisaka ngai wana te kaka ngai moko yewa po mwana bokilo unsusu o sunga bokilo te ba poitie na sima mkongo te en face nasa na bolanda bitala mama Gabi bo umela kasi pondoyo poso na poso kamata liboki kende kulambi la bana kamata oyo boy sala boy batomatu yangu wana bo bershini zali awa kilikili batomatu kilikili wana na teka kapenza te ya kokabila basho oyo pa balamba balesa bana basi ya bana na ngai boyoka maman Gabi ndenge zoloba vraiment aider le komoko ya kopesa Nzambe ka merci maman Brigitte Tabu maman ya bana vraiment maman omoni maman Gabi âgée de 92 ans mon misala zo sala azo cultiver mabele na ye alonaka aza maman ya famille na âge na pe ba maman mususu baza ebela ko la pe avandi azela bana ne ba yela kaye atindaka bana na ya basi bakina kosala kindumba ba memele bota risque maman a risque ka la vie bota la milliers na ndenge tali bota la zamba ngona ndenge zali mama boye aza ye moko na katawa asali musala na eti ba air moko boye ba pokwa abimi akei mais yo jeune fille ozawana soko so tie vernis sepika boye kitana sete pesa ngai tokokuta na kuna na pokwa na hotel wana kuna tokokuta na kuna na bari wana biso bakambo wana tozalaka na ngute mobali soki alingiyo bongo yo mwasi opesa komandima na mobali olobi sala ngai boyo lisa ngai boyo bongo na ndako na biso tozanzala surtout basi a poto mama Gabi mekana nukolobela nanu basi a poto mwa muke po biso wana Kinshasa mwa culture ya babantu malgré moi impolitesse ezali to kumisi basi a Kinshasa te tozape na mabe na biso mais moi ki bantu na biso esalaka biso moi ba réserve ya babiloko mususu tandis que basi na ba oyo bakenda poto balongola ki bantu na bango bakotisa na monde ya mindele bango nyonso pe babala mindele te yo muto bala mindele ça se comprend comportement na yo s'influencer na wa mindele obali pe mundele ça peut se marier mais yo za Congo za africain o lati comportement mindele obali africain o sunga mobali notin o sunga mobali nata mukete makabi mekana nkolobela bana baso na po na poto mibali bazolela basi mitu pasi bakoko na ngai bazali kuna membila nazo luka yo awa na miso makasi nazo mona yo te na mboka nini
na France na kanisi. Membila. Membila Blandine. Maman Blandine Membila. Tozala Koko Gabi awa. Gabi Kiwewa. Moi c'est tango wana. Moi ça mukusa zaka matata mo mamo. To yoki masolone kana mukuso yo. Abundana mindele. Asala so indele. So baba no beto ya bino lusolo loko esala. Liela kadaka na zemi kopona. Alia kaka ote. Ba beefsteak ban. Bo asala moi abeta biso mo loko ngombangu kaka. Bo yoka bino moko botala ke mamo. Azana mémoire fraîche moko. Impossible. Maman Gabi te biko zaka mo salolenda. Confirmer na bande kona biso yo bazolanda. Ba yoka ba pena lolenda maman Gabi na bo jeunesse ne zaka ndenge ni maman Gabi banda ko vivre ndenge ni ba moment ya bazemine ya zala ba caprice bazemine zaka ndenge ni pe banda ko bota ndenge ni. Ngai nazalaki ko bota lukola nazalaki na baleke banani ya bayana ngai ya yanga ngai ya mobali moko ya mleke moko nazalaki na bangu mibale soki na boti nazali na maternité na kolinga kudia biloko ya bisu te ndunda obie biloko mususu na kusenga beefsteak fromage pâté de foie ale bakulisa ngai biloko wana ya bamindele bwato ya miliki ezali tremusi ya ti ezali pembeni na le fufu na kulia te nsoki na boti na ala kulia biloko ya mindele pe na mesanaki mingi na mindele yo nazalaki kusala na bango festival monsieur nani we na vizila monsieur anglais azalaki na mwasi moko ya bisu ya mwindu Betty Nyota soki bazo yuka ngai soki buzali viva lukula ngai nalingi kuzwa ba réponse na bino yo monsieur Wolf soki uzali viva soki uzali na Belge soki uzali na France yuka ngai muntu na yo o tuzalaka ntango ya kala. Mama boyoki bino nyonso pena bolinga pour soutenir maman Gabi, tout bon mon sous maman Gabi, numéro d'Angeza. J'espère que maman Gabi a un téléphone. Bo benginga ikaka. Na ko ya penati maman Gabi place à Rosala. Na ko pe sabino téléphone bo solo lina maman Gabi. Lisungi na bino ekosala maman Gabi bien. Tozo luka kaka lipamboli. Poso pamboli mama ya boye. Bien nommé. J'espère pas que Nzamba Rosala un grand envers yo. Parce que kobika ya mama oyo tina âge oyo komona misala zo sala quelque part et ça nous marche naie devant Nzambe donc parce que so ataki muto mabe Nzamba asalingaka longola ye tozo mona ngolelo ba jeune tozo kufe belé parce que toza na ba route ya banzela ya bien te osimba awa et que percuter kuna ukati mais soki lelo maman la bisa zo garder ba mbula oyo parce que devant Nzambe naie aza malamu donc pensez na maman boye, ça la geste na maman boye, to comme une fin de l'année. Moi mungwa na yo, moi sukali na yo, moi difon na maman Gabi amelata sucré, nzamba romona yo. Et maman Gabi la robanda ko loba. Intimité na yo atalaka nango na nzambe, la kokota nango. J'espère que likambu na yo nzamba kokoma akokata yango. Maman Gabi to kozongi lisusu mwana na mutuna muke ona yebisa ki yo ko pesa pena bande kona biso o bazolanda biso mingi libana ya mboka o bazana poto ya basi moi conseil muke parce que moto ezopela na mabala mama. Moto ezopela na mabala poto donc ezakuna basi bazokangisa mibali bazobotola mibali babiloko mais ezate soto na basi mibali bino boza parfait non tozolo bana basi beaucoup plus parce que maman Gabi aza mwasi ala na expérience na kibo mwasi plus que mibali boza mabe to lukela bino pe papa bobanga te to lukela bino pe papa mais lelo to ko takine bino na ba niveau tout parce que to yambi maman o aza na expérience à ce qui concerne makambo ya basi yango to lobela mingi basi maman Gabi conseil na yo na bande ko basi o bazotala biso o bazonyoko mbele bamsu bazosala ngo na conscience bamsu bazosala ngo inconsciemment bamsu bazosala ngo kaka ko landa rythme ya mboka bazali maman Gabi ko conseiller bango nini pour ba garder vraiment mabala na bango et tant que ba africain na lobi boyo na bino bana basi o bakende poto mosusu abalaki awa abali mwana na ya leki na ngai abali ye yaza na poto mwasi pe aza na poto to balidi ye mobali awa ya lingaki mobali wana ntango azalaki awa toke ko présenter dibala epai na babuti na ye bakumi kuna babuti bana mibale
libala epanzana libala epanzana mwana wana soki abala mwasi mususu soki ndenge nini nayibi te bongo sikoyo bino nyonso bosalaka makambo wana boyo te soki okei na mobali ya poto kende na mobali ya poto soki okendaki na mobali ya biso ya Afrique banda na ye na ndenge bozalaki awa na mbuka oyo bongo bambuka mususu soki okei kopesa mobali pasi ndenge wana ekozala bien te nayebisi bino boyo nakanisi makanisi na ngai lelo esuki na bino bana poto bozala malamu na mibali oyo bazobala bino kuna kame mindele kame Congolais bukendeka na ye kuna bukenda na ye kuna bozukanganaka na ye ndenge outaki na ye epai boyoke kosanje kuna olobi ngai na kobala mundele mundele abalaka muntu pamba te mundele il faut bala ye azala mundele oyo yayibi bizalila na yo soki boyi te eloko moko te akubwaka yo libanda mokolo moko ya mibale ozali libanda na soki wana apesi bino exemple mindele po yemo pa bimana mindele seri wana anso mwasa lulendo mwasa matata lebo yoki akezi soka botsa ndoko lia ka biftek ka babiloko mindele po azalaka mwasa mindele ndebo yoki conseil ya mindele ashite na suka ke mindele po ala yo il faut ayeba yo po ayebi j'espère que bande ko basi boyoki conseil au maman Gabi a pesi bino vraiment to komi na suka to kozo maman Gabi ton mingi te parce que to kutaki na kati musala il faut te libérer puis pour continuer musala mais maman Gabi quelques remerciements j'espère que ozana bakoko ebele appel ya maman Gabi eza nini opesa bango mbote et puis na bato bazolanda maman Gabi wa kosepela na maman Gabi asunga maman Gabi azana posa basunga ye na nini ngai nazali na mposa ya bakoko na ngai bazali kuna na bana bazali kuna ya bandeku na ngai bazali bele bazui bakiwewa bazali kuna ebele disungi na bango nazwaka te bayibi kaka te lukula moko ya bokola kanga ya wa bokola kaka ngai eske musapi moko esimbaka liange musapi moko esimbaka silite bongo na lubaki na bino boy na kugisi bambulo oyo na kolia muntu te botinda ngai mbongo na ya kusumba tabanalia bona nepe yango oyo bambongo ekuma ko ya tina ba telefone botinda ngai na ya kulia na kanisi na suki wana bino bakoko na ngai na bana na ngai bozala malamu boyoka na kabuzala lisanga boyoka naka na ndenge ya kuyuka na ndenge bande kundenge bayuka naka na baninga mususu bozala kana bango. J'espère que message est vraiment capté, message est commis. Bino bo me kosungela biso. Bino bo kolande mission. Obo yebi ba kombo ya bana o mama Gabi atangi. Obo yebi bango bo mona na bango bozana contact na bango bo meka ko contacter bango boyoki nini kolela ya maman Gabi ndenge alobi yo pe mutu ya bonne volonté oyo simba mina komona maman Gabi na age oyo koyoka ekoloba komona misala oyo azosala ya makasi parce que lisungi pende zate parce que na age na normalement ndenge akomi aza mutu fala vanda bayela kaende parce que akomi ce qui si je me trompe pas ça déjà 3e ou 4e âge donc azana droit ya repos imagine toi mutu asali banda bo jeunesse si akomi na age asalaka ezo sunga ye penzate donc azapena mutu ezo senga vanda mona kaka makilango ta bébé kitoko koko ya Koko Gabi donc pour dire que famille vraiment bien ses alliés oh belle sœur na ye moi si ya mwana na ye bato balinga osunga ete obayaka kozo moni nda simbiti akolia mais c'est ba dengi ya ko balola ta ko sopa mai ayate biso ba belle sœur ka boye bino ba belle sœur ka boye bolingi ko sunga te bolingi basunga bino yango ezo boma mabale belé donc nous sommes là vraiment bino bokolinga ko sunga maman Gabi n'hésitez pas bobenga biso geste na bino ekokoma parce que tokopesa ngo en coulisses te tokopesa ngo vraiment na ba image bokomona yeto tangi pe kombo na yo intel atindela ki maman Gabi boye intel c'est trop bien à fin de l'année to luka ba mapamboli kana bandenge nyonso ya lipamboli place nzamba ko fongolelo yebite yo muto mesana ko sala bolamu ko lemba te ba na sala jour nzamba ko pambola yo okoyeba te bana Israël bafona okende Kana ezalaka eloko soki ya 4 jours mais basala 40 ans pourquoi parce que kaka na koyima kaka na désobéissance pour vous dire que nzamba pambola ka yeba na kate nzamba multi système ako pambola na 12 heures
akopambola na 10h donc ndenge kaka ye moko ba plan na ye kolinga donc koloba te ki nga na pesa na pambola ka déjà nga na sala ka déjà bolamu na mona raté continue kaka bolamu pour la rater donc comme la fin de l'année ce que maman Gabi meli koka na bino et kozala pinda moi bien vraiment nga la Benjamite la mania la Benjamite de la presse quoi la diva et belé ka ya ba kombo ezoyaka vraiment nazaki ne sengo peut-être nazana sengo na bénéficier belé à travers maman Gabi j'espère qu'il va conseiller na ye na kotiango la misala ponga pena umela na se moi o lokola ya umeli yo pe boumela pwana ba mission na bino wana buzoko sala boumela ka makambu ya gauche à droite izate ona bali mwasi ya mutu bala yo ya yo na ndenge na yo kuzwa mwasi ya mutu te kuzwa pe mobali ya mutu te yo mutu zoko kolobana na ngai yao abalu kilinga lisusu nzambe abalu kilinga ngana talaka na ngai kaka ndenge wana babaluka ntango yo mpe banda mutu ozala mutu komiza zele te olubinga na sala na zwa kambongo mobali akusakana na ngai ndenge nini wana te mobali soki we ozimbongo mbongo wana ezali ya binu mibale mobali akolia yo mpe mwasi okolia ekozala ya yo moko te botikaka nanu mpe bizalela wana. Merci. Nga j'ai peur nangai. Merci maman Gabi. Nga j'ai peur nangai. Bino pe botika j'espère que vous recevez peur na bino la bo lande émission. Vraiment, hein? Kani bo barake. Na bango bazwa ya bango moko basi. Balula ka basi ya baninga te. Bazwa ka ya bango pa buumila. Ba maladi isila nanu na mbuko yote izali ibele. Bongisa mwasi na yo nzinziye. Evele ya mbongo. Oyo zoa aba. Bongisa mwasi na yo tikolula bata baninga. Ona mona ki petit ana lata ki boy. So petit ana lata ki boy po mobile na ye asalela ki ye. Ye pe mobile olingi mwasi abatu aboyi yo. Kozo mwa mwasi wana mabete. Po mwa mwasi na boyi yo kaka parce que aza fidèle na muninga mobile lokola yo. Donc to tsape na mwa sérieux na vie to koma pena na bambula we esengeli. Bongisa mwasi na yo na baguru oyo lingaka. Biso ba manele soki to aboye parce que moi ba banani na biso pa lingaka moi ozala moi relax moi boye moi ebe ça pena libaku mingi te parce que toza pe ba jeune nzoto zo ninga il faut pe moi quelque chose ezala ka ça la rapeka moi bien vraiment merci na bino nyonso partout dans le monde bo zi pe no kaze Rolanda biso bonne année maman Brigitte Tabou bonne année na yo ngwana maman Zéné Amani ko Gabi wana pena maman biso Zéné Amani pisa ba meilleur vie moi je ne peux pas comme agina pour y pas amuté maman la moko maman nani maman Zéné Amani mama Amani na pesi yo mbote mingi bonne année bonne fête na yo ngai mpe awa nazali na ngai bien mais na mwa ngai na ngai na mwa pondu na ngai mais biloko mususu mulanja masanga nde ezangi ngai petit à quartier koka bebe la neka petit à quartier donc ça va nouveau mino moya quartier l'équipe et donc va nouveau bouteille moi pour misa ya mikie bo to benga ngo petit à quartier donc ya bebe la neka petit à quartier donc koka bebe na musi leke ya primus petit à quartier wana leke ya primus. Vraiment non kitoko wapi posa kozalaka na Magabi olombaka kaka parce que mémoire on est dans nos frères chez eux bimisa na non azota tonete elle est très claire vraiment nzambe te salanga ngolu na koma tina ba niveau ya boye vraiment minu nyonso ya munoko ezali non makasi ezali donc eloko moko pa Magabi ezolakisa mbula na ye ezate donc tokobeta apeta ba 70 pe normal donc bombi pena 22 ans na ye na poche yangu na nkolo na loba na yebo yo muntu kela ngai nazali na mabe awa te kasi soki nazali na mabe limbisaka ngai nakosala ka meme ba nwanwa na ba 20 na likolo na mabele bakubenda ngai soki bakubenda nakomona bana na bango soki namoni bana na bango wana na kumi musika na kokende soki namoni pe muntu akubokola ngai makasi ya kubenda ngai pembeni boilukula ndenge ngai moko na salaka nakozala kaka timwa mikolo na kuumila lisusu. Amen vraiment nzamba sala bisoka ba grâce vraiment ndenge asali koko Gabi elo non se zakane bandeli pe suka nango na mokili na sa moyo pe tozanga ba ya biso te parce que soki tozo vivre zakana lisungi pe ya batu lokola biso batu bao babengaka biso
ba komela rabiso ba tozalaka zalaka na bango vraiment il faut qu'on remercier bango po et puis ça ka lisusu makasi ya kosala ka lisusu bolamu vraiment ye moko Denis Marcos Philo na kati Hollande mon ami privé vraiment yo penda il faut zalaka umelaka po bolamu na yo eleki belé vraiment donc il faut zalaka kaka Isaac Packer mon ami vraiment j'espère que ma soleil kende kaka ndenge tozo yoka ndenge tozo ba système ngo ezo beta mais na la découverte j'espère que très bientôt là dans 2 jours au CPLA vraiment na demande na yo bilono so bolana kabiso mon grand frère Dominique Baila Kabongo na kata ya Paris wana mobala ba Fossette ya yo penza yango wana yo lingi Manela essier asalaka yo to benganaka to lobanaka to remerciaka yo en direct boye obengi biso kana ba numéro wana ou bien contacter biso vraiment le soleil ezala normal le soleil ezala pete ye moko David Loketo il m'a pendant la 4 à Paris, pour la Miss Congo 2017, mon frère, je te rassure vraiment que ça va réussir aussi. Mais pour le on a besoin de faire des alaratés. Courage kaka, na foi et aussi donc Miss Congo 2017 na Paris, donc et Rosala penda bien. Ma bisou na bino ngoma na papa bana papi musui papa. La fin de l'année en moya. Moi secret et ça moi bien. Bino nyonso pena ba ebolinga rabiso. Fin de l'année en gout. Na moya malanga de bakado na malanga bakado déjà ya fin de l'année. Nga yo ya kokauka. Kayo nga ite lamba manela nga zuna nga charge kayo lati sao yo kaka nga di charge o melisa yo kaka nga di charge o lesa yo kaka biso na kinya lokwa bino te o so ndeni te biso ka essentiel ka kimbuta normal. C'est capella normal. Donc système de GK est manakini ngwana bandal kuna kafouillage kaka misu makasi. Donc ça kaka maman Suzanne na kata Suisse maman ya bana maman ta ficherie est là vraiment vos appels et ça biso bien na 4 cas ya fin de l'année to savourer vraiment pour to banda l'année malamu quoi. Vraiment je vous aime, je vous adore, je vous embrasse, je vous fais des go coucou. Restez branchés sur EHP Média, vous serez jamais dessus. Surtout dans l'espace Nabino la découverte chez Mani. Je serai toujours là pour vous faire découvrir de vraies réalités et de vrais faits des sociétés qui se passent dans notre vie. Vous savez que quand moi Manela ici je viens, c'est pour vous amener des informations claires et nettes. Je ne t'attends pas. Je ne cherche pas des explications t'entendant. Non, si je parle de la personne ou je parle de lui, je fais mon effort de descendre sur le lit ou d'avoir la personne, pour vraiment vous convaincre de mon travail. Maman botangai, botalanga penda bien. Comme la soukambula, tu faut remercier maman wana. La grande dame, la maman de maman, Marie-Louise Ifemangongo. Maman Abota Manela ici, je suis fière d'elle. Parce que Nazabou, c'est grâce à cette dame-là. Ma classe, ma nini, donc. Où me là, non, maman? Nzamba salo subo, là, mouya roleka. Famille biologique, famille ici. Cameraman dersi mwana. Lelo benza. To sentir kaka ya musala nde, nde boye. Tu faut aller à la sueur nae. Donc tu mérites ton travail par ton travail. Pour moi dans ton cas, c'est mon sueur. Donc là on a bois qui boye pour vous dire que on a jouaka awa ou bien on a musala on mérite on a mutoki nanga. Je fais pas de n'importe quoi dans l'écran là cinéma batouté. C'est grâce à Lisangu, grâce à ma descente, à ma liée à Boyer, de ça là que Nazala ou Nazali, Nazo moi 10 francs, Nazo moi 20 francs. Moi je vous encourage pas. Bino bokangi maboko, bozela. Mane uta likolote kita polia. Mane c'est les carans là batana. Donc mettons-nous au travail pour réussir, pour gagner, pour être utile dans la vie. Ça c'est ma maman Leki, Malgré ma taquiner va Gabi. C'est ma maman Leki. C'est ma maman Leki. Mbule zo beta bo boka mai ndenge mai babwaka soki langezali abanga maloba te do yezaka mai yango azalaki koya kobwaka mbangu likolo kula ndeke na bwaki mai ekusimbaka na biloko te siko ya mbula combien abwaka mai kasi siko mbula oya mibale obwaka mai nakobanda koyima yo matembele c'était l'ambiance de la découverte vraiment comité mais aussi ici ça rend plaisir quoi. Yeah.
media sitango ebominga papa edo amani papa ngana yimio sitina yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala rema aïe bango bani bakoyo kakake HP Media site kitoko HP Media sitoye vimba HP Media sitagayar HP Media sitagayare aye HP Media site kitoko HP Media sitagayare Edo Amani Chansi Amani Pista Papa HP Media Amani Chansi Amani Pista Papa HP Media